n'était Patrick Massidi analyse ni yo ça pour un événement aux qui lobby vient na biso ya wenge openda tonda ozela côté ya public to moni public pena manifester siko comment est-ce que par siko ya bango ba artiste ba ça musala par rapport à musala. Merci d'Antélis d'abord. Tout ça pour ça. La mise à jour n'a pas eu lieu par manque de Wi-Fi. Apparemment, même le disque dur est calciné. Pas de Wi-Fi, pas de mise à jour. Pas de outcloud, pas de conservation d'image. Tout ça pour ça. La mise à jour n'a pas eu lieu. Rendez-vous chez Papa Rolls le jour de sa convenance, sa meilleure convenance, avec Zachary Baraba sur le Mola Zelensky. Tout ça pour ça. Imbécile, à vous la parole, à vous le micro. D'abord, organisation Zaki costaud, la production. Mais na bango moko ba grand ya wengwana na podium et mais c'est du désordre. Organigramme mais Zaki pensate. En sens au moins il y a ba prévu Zaki belé. Na lukina ye babilo musuwe la sala ki kola podium na lukina tala pona ni ya sala. Bandi pena na tali. Neni makaba waza makaba ale makaba ça moi, hein? Généalogie, wana. Généalogie. Makaba, il y a bien un solo. Ayoko yana, pour nani pour wera lo. Il y avait un peu du désordre. Et ça, il fait ça bien, biso tobi que tu es yoka wenge d'ensemble. Parce que Nazar compte de qu'on a biso Sarah solo. Mais c'est le moment, c'était pas le moment où on a dit Sarah solo na podium, il y a wenge 4x4. Rôle na te abeta kuna te logo moko te donc il Marie-Paul Kuta yemba foko ni ba benga ete Bosco Sarah solo. Akena ko mata usali. Sikoyo na yeko zonga par rapport nengo lobaki ke wera azwaki moi angaka zo moi les devant trop. O sali boye le temps tout. Et ça un peu moins mouille dans le concert parce que ali un concert ne va not kitoko. Oui, avec un mot le devant a combien mo to baka bon ya lingala. Combien mo no kwa ye mutu aza ko la moi leader na bango. Oza ko pele. Obi ke bango nyo so betaka ka musique o bando ko betana wenge o biso to yi bango nyo so bayemba ensemble. Que chanson individuelle ba to mo ka un peu gênant. Surtout ngai penda to na mona ka jiba e minzembo na ah pe wera wemba pega ye place des autres eko bandango mutu soit linga na ozo qui leadership au moins le lo oyo tu ko comprendre pourquoi wenge e panzanaka ouais ezali problème elle est là yaki l'arté mona ngona podium soko taita moko tata Blaise Bula e monza lingwe na podium il y a vraiment du désordre neti ya ebele zaki wera alingaka poser boki yende ya on va se rendre aussi quand il est jouer sala maramunao on va se rendre qui ça jouer sala jouer mais au moment que ouais alinga mona on le voit podium wana yenda bengisa emba ce qui fait vraiment et ça qui moi l'excellence du wengé on a tendé bâton c'est dans notre nose azolo basa parti pour binga na la renommée du village au moment appena que c'est comme si on a dit concert moko ya wera bengisi ba ndekone to lobela ya kotonda sur question kotonda tondaki ezalaki te ndenge biso ta no kanisa wana ozoto to weki wera jibe to epena martyr ko ne lelo boya ba degeli ngwa sama bango za su musala obongisa ya makasi mais yaki pena bongo to linga peso les problèmes o ezaki moi mingi ma be ezali oyo lelo oyo na kosa ote Patrick Massidi, tout le monde a déploré par problème air. Moi, na Congo, on a insécurité dans ma casse na Congo. Vous avez un point insécurité, bah nous on par-ci par-là. Et on a un problème. Deux, nous avons un podium. Podium, bandi concert kitoko, surtout quand on a niveau mulolo. Concert kitoko. Après quand mulolo,
Nga na mona keza ki important ya obeta la chanson individuelle. Individuelle na mona ki pourquoi eko sala wana te. Ko beta chanson individuelle ya mwana mtusiko place pendea ki ko bebi sa podium. Eloko mona likolo ma bon mutu te ba mwati sa Sarah Solo. Important sine za ki ni na kata podium. Ya ini ezaite tandis que tout la place ne logo mso epesa inga kanda. Na contre ba sa perte. Bien que ba ndeko mso de on va tout ba on a poto. L'importance de moi za ini yo te toi podium. L'importance de moi za ini commenter toi podium. L'importance de sa perte ba ndeko na biso wala kana poto likolo podium importance de mo ezaki ni. Ba remercier nous aussi na c'est bon. Côté des zones na concert on a parce que zaki événement surtout que sur le plan champ. Si mingongo ne oloba kiana te mingongo nazo biso to bakande bandinga n'invite papa sur na boulot surtout so dotaki ndeko na biso ekokota donc ye tam so ngana ko se comprendre ngana ko comprendre parce que ba tebele tam so éviter aki opérer aza malade ba opérer donc c'est normal tam so mais fallait pas secondaire ezaki na bandeko ba journaliste bazaki kuna fallait ba sa musala yo ebisa bandeko ke oyo aza malade to ko benga tabili ayeche quoi aza wenge azaki pe mona wenge asa wenge bakoko yeta bon ekoko to bela eza justifiable. OK Bill Salut bana monde entier partout bozolanda biso na Congo mokili ya biso nyonso merci na biki boza ebele devant ba écran na bino devant ba iPad na bino devant ba téléphone na bino boza ebele ya bino T10 to Saolia naza mpanzi na Patrick Masidi Sidile boye bele bo s'abonner na Congo mokili bo s'abonner pe na kati ya Team TV o eza ba chaîne ya biso moko bo s'abonner pe na Sami Crop TV o eza ya Patrick Masidi na bike bo landa biso bozo continuer toujours landa biso to na actualité o to so lelo eza mambo etali wenge o ebeta ki hier public a repris nos rendez-vous to yeko saka analyse ne to continuer ko sala ba analyse na biso to yoka bino pe boyoka biso na bike ekokende Patrick Masidi boni. Merci na T10, merci na Anel Kawafosset, merci na Doyo et merci na Bayonio so balinga biso et surtout merci na public ko ba pesa biso confiance wana papa po yebi biso to yaka to kota chez bango to karate mais mona mutavandi awtala pena iPhone na yata iPod na e to respecta batan po poteza temps ya lar mais mutavanda pena na trambeta iner Holanda bino et biso to na biso ka ba simple bateau mais to kota to vanda to yebisa bango ke sans bango biso to zate. Oui. Voilà donc ça bango biso tozate et merci na ndenge ba renouveler comme ba confiance wana na biso lelo toza na Congo mokili o eza chaîne na munene pe donc toye lisusu na nouvelle formule ndeka to mesana balimba biso te voilà lelo toye to so la wenge et to panza penante ka wenge ma ka moni so elega ki lobby to mega pe ko pesa bango ba perçu na biso ba observation na biso ndenge nini biso pe totalaki bango pe baza na miso na bango batalelaki mais biso pe totalaki na ndenge na biso na journalistique on a tout ça là on peut séminaire d'actualité na tout ça là et c'est surtout analyser voilà. Merci Patrick merci de ça peut battu surtout au balanda biso à comme nous surtout éviter merci na Glody Diakese na Belgique la fille pas comme les autres moi c'est moi qui to place ça na mo place à la ebi merci pe na battu tout on surtout vient la biso va tomba merci na Jimmy Chima à rapport de la chapelle avec Ozoboaka été merci bien surtout Patrick merci pour to ta maman na sujet na biso to zo timing te photo ça analyse moi ça oyo ko sala ke ba hotel biso na bidi ya ba ke to sala moi bien to rappel net donc na biki Anel Kawafosset azana sima caméra na bite Patrick Masidi analyse ni yoko sala pona événement ozaki lobby ya vient na biso ya wenge openda tonda ozela côté ya public to moni public pena manifester sikoyo comme siko par siko ya bango ba artiste ba sala musala par rapport à musala. Merci dans T10 d'abord pour la question merci pour na observation tout ça tout ça en ligne tout ça là. OK. Tout ça qui pendant moi temps. Merci na Melfan Tequila to pesi mbote. Melfan Tequila. Maïté to pesi mbote to pesi mboko na ba sincère condoléances na Raissa Opéra to pesi ba sincère condoléances vraiment sans force Simba et Simba pena. T10 nga soki na lobby na sala observation nga par rapport ya Wenge public wana zaki au rendez-vous. Public ayaki amone loko moko boye mais malheureusement o wenge ndezongi seli bango apparemment zaki yango te batonti na biso biso to vanda ki tozela biso to yaki awa biso ngape na public a wenge to banda ko tala bango na musika mais batonti na ngai na lo banonga yango tende
OK. D'abord ezaki Sima organisation ezaki costaud na production. Mais na bango moko ba grand ya wenge wana na podium mais c'est du désordre. Organigramme ezaki penza te. Dans le sens ni. Au moins il y a ba prévu ezaki belé. OK. Na lukina ye babilo musu we rasala ki likola podium na lukina tala pona nini we rasala ki on a monné la grande place. Na vandi pena Nathalie oh. Neni makaba oaza makaba ale makaba zo kitara pesa sara solo. Yoko banande. Nathalie non moi hein généalogie wana. Généalogie makaba diable na solo ayoko ya na pona ni po wera lobi. Il y avait un peu du désordre. Héritier, ça se comprend à cause de la moine ya wenge, les dégoûtats là. Encore il y a peu qu'on réussit la présence là. Oui, pour déjà. On peut inviter. Ça là qui na bango, ayaki ocha ba fait na épée pour tout le bango bien héritier, azana makambu na kilelo. OK. Ayaki pe abakata moi public ko balinga pe wata, ba yape. C'est vrai, présence à héritier ko cause là important. Déjà na événement, selon nga et l'ingos à la bien. So wenge pe yaki présenté d'abord bakoko na bango. N'habite sozo comprendre. T'es comment? Et comme et l'ingos à la bien so ki wera JB malgré tout yebi et bimé belete mais bango ça fait partie de wenge. Belinga na bayana ba présenter bana. Ata pas moko faire ba courage pas ça. Pas faire ba bendi mutu. Moko c'est Léo ba bendi mutu. Moko poto mona ki ngolobia c'est Léo na musika. Mais biloko ne beti na stade batu bayembi balobi. Itomboli sipe stade. Donc ça veut dire public on peut considérer que c'est Léo na ki c'est Léo nae qui prouve que sala musala il y a bien. Donc il ngos ça important. Ya routine de la bana bango babimisa bango morata moko invitation. Et ngos ça bango peu force, il ngos la sa organisation. Balinga ko ba sauter des pieds joints. N'entremise yelo ko wana ba fêter pe quand même ndetse bimaloko mo anniversaire na banko to kozonga pe na musika wenge na te sangana fêter ta un an na bango anniversaire e fêter ta elingoza bien ba fêter indépendance na clan na poeta clan. OK. Eza clan wenge elingoza la bien ba vandi ba bimisita mutu moko na ba o ba kenda déjà ba evoluer ba benda ta belima na bango moko ba o bazana ba contre tata bana na bango. Ata bakoko na bango baye balingo sa force et lingo la que wenge wana eza toute une génération et ba créer pe génération na bango na kata musique ce que zaki ko follow milieu lingo mona événement bon lingo ta pena na bisa bana bele mona moko ya boye na bendi mona ya boye moi koko lolo ba na koko na bango bina fila ça peut succès na. Donc ça veut dire balinga ba présenter wenge wana comme branche wana nzete wana me bimisi pe misisa et komi pena état d'esprit ya bakinois. Mais malheureusement auto kende comme onga na monaki bon on ba perçu nanga. OK. Na monaki il y avait vraiment du désordre. Neti ya ebele zaki wera alingaka prouver bokili yende wende. Leader. Yende hein? Pour pas se rendre tika neti wera sala makamunao. Papa se rendre kine hein? Sala wera sala jouer. Mais au moment que oui alinga mona on podium wana yenda bengisa bango. Ce qui fait vraiment et ça qui moi l'excellence du wenge on attendait ba tonte na moto andozele. Nazolo ba sans parti pour binga na za la au milieu du village. OK. Au moment pena que c'est comme si comme concert moko ya wera bengisi ba ndekone. Na bité se comprendre. Le gars, Wera, conseil à Wera, mais il y a bien ici. Trop mouvement, trop agité sur le podium. Excellent son de cela qui a quitté, et puis cité. Pour Wenge za kilo quand même, Wenge za kilo. Public est acquis au rendez-vous, baye. Malgré tout, baye qui n'engage wana to bano za longa, to no kanza tabakangi pelouse. Le gars ba tu ba ozale belé. Baro kitaraka mais ba respecter moi ndambo comment ki pena ndenge to kanisa ki wana te bat ba kitite bat ba koyi pena na katite mais etondaki
tokolobela ya kotonda sur question kotonda etondaki mais ezalaki te ndenge biso tokanisa wana ozoto tobeki wera jibe toyebi na martyr nde lelo boye abadegeli ngwa sama bango azwasi mosala wabongisa ya makasi mais yaki pena bongo te tolinga mpe so tosouligne lelo mbonga na biso ekomokende plus bajeune mo éveil patriotique wana bakombata mpe basalaka elamusa mpe bajeune ebele bamusike pena bazwa ngo na première position te ndenge ezalaka liboso mpo na kala wana pena nde tobanda ozalela wenga lelo na wera na jibe même bango mo bayebaki bakobuka ngo bango mo nde bafande bayebaki pena babuka pena martyr wana mais réalité face à réalité comme une situation mosusu mais côté plein etondaki mais autant tomataka plein à craquer comme débordement il y a ba craquer on a vous pouvez vous rendre na ndo bengo na so wana il y a ba craquer wana comme penate il y a ba craquer wana comme te ponga la monaki déjà analyse nangi suke erni 19h ton amoni bat ba ko takara na bia et ça pena plein wana obiso to zelate il y a ba craquer wana te des autres zaki na kata podium ba ina euro bango ba tukanisa kite na programme ne balobela so ki concert e bana 19h bana euro wana te 19h ba ko tananu ba bana après près ba 22 ba 22 pile bilo mo bongo ba bana concert euro wana o esali pe que et là que ça peut moi hein professionnalisme wana ezala kite so doke ku côté ba voir laisse tomber. Merci Patrick Masidi. Merci na union sur Rolanda biso. Nga analyse na nga eza boye. Donc ba Rolanda biso ba me ko supporter quoi. Ba me ko supporter ça juste analyse. To eli mutute, pe to vandeli mutute. Ouais. To sala ka analyse ne to sala pour na musicien nyo surtout au ya Congo. Nga ina wolo boye par rapport au concert en gros concert déjà ezalaki c'est bon na sens nini public ezalaki au rendez-vous public ayaki Oui. La gisi bena wenge keno bazaki na pona bango bazaki pona koya koyoka la bonne musique bazalaki pena bayaki au rendez-vous donc ezalaki c'est bon. Les problèmes o ezalaki moi mingi ma be ezali oyo lelo oyo na kosa ote Patrick Masidi tout le monde a déploré par problème air. Moi bino na Congo na insécurité za makasi na Congo. Vous avez un point insécurité ba kuluna par-ci par-là. Il y a un problème. Deux, nengo lobi mambo ya podium. Podium ba bandi concert kitoko surtout ta ko na niveau mulolo. Concert ya kitoko. Après ka mulolo, ngana mona keza ki important ya obeta la chanson individuelle. Individuelle na mona ki pourquoi ko sala wana te. Ko beta chanson individuelle ya wana mtu sikoyo. Place pendant que Obedi sa podium. Et là quand on peut kaka te dis na kachote pardon. Déjà ouais abasala ki live mona mapata. Moi si ne moko déjà boya kango. Moi si ya wera ye moko na parler boya kango lobi ya Noël. Ko beta banze mona. Po ya no proposer pe beta Vita Imana. OK. Na live bazali na Sankara na mapata. OK, ouais, bon. Pour continuer l'idée na ngai. Voilà. Ba chanson individuelle ana et logo place et ko bebisa. Ngata on a monika ba no beta la chanson individuelle. Ah beta la chanson individuelle ba ni na JB. Est-ce bango nyoso beta la chanson moko. Tona yo ko mona kaka we rana JB mba betango déjà na mona déjà ba BBC 12 ekotaki. Profil mbala nango par rapport nde biso dona obulele. To bi ke bango nyoso ba beta kaka musique o banda beta na wenge o biso to yi bango nyoso ba yemba ensemble. Que chanson individuelle ba to mona ka un peu gênant. Surtout ngai penda tona mona kaka JB e minzembo na ah pe wera wemba peka ye place des autres eko bandangwana mutu swali nga banozo siko ki leadership au moins le long oyo tu ko comprendre pourquoi wenge e panzanaka ouais ça problème elle est là yaki l'arté mon ngo na podium soko taita moko tata Blaise Bula e monza limwe na podium so ba datali image na bien tango wera azalaki awe manzembo ne na fin monza Blaise Bula azalaki susute deli susu place oyo tango wera yeko matisa nani Sarah Solo. So remarquez bien on a pensé Blaise Bula za ipeka likolote. Peut-être le pourquoi c'est que Blaise Bula za ina se. Moi on a ba mouvement na bango nyo surtout. Et ça là qui vient bien te biso to bi que to ko yoka wenge d'ensemble. Koza nazar content de ko na biso Sarah Solo te. Mais c'est là que le moment c'était pas le moment où on va Sarah Solo na podium, il y a wenge 4x4. Rôle na ya beta kunate
abeta kuna te logo moko te donc il Marie-Paul Kouta yemba voko ne mi babenga ete Bosco Sara solo akena ko mata osana nini sikoyo na yeko zonga par rapport nengo lobaki ke wera azwaki moi alingaka zo moi les devant trop o sali boye le temps susu et ça un peu moins mbri na mba concert parce que ali a concert ne bano keni bano ke kitoko we ayeko zo un mot le devant akomi ko komi mo to baka bon ya lingala komi mo no kwa ye mutu aza ko la moi leader na bango ozo point donc un mot papa Shiraza ke wazongi na esima azongi sima to sepela ngale singa sepela na comportement papa chéri ozo point na sepela na comportement ya papa chéri wera mba sima concert ba olinga beta un jour nde baba ki bana concert sous VIP. On comprend. Bala na biso pe ba to total la bango. Biso doit supporter. Ba ba na terrain. Tout d'abord observateur na bango. Ba ba na terrain. C'est quoi il faut ba tala pe biso bala na pe biso ayo ka pe biso. On comprend. Parce que ba déranger ba esprit pe ba te belé. O ba ki concert na concert. Et que na sens mot. Na ba commentaire zali. Tala ba commentaire ton ba non mata. Jamais trop mon likolo ma bon mutu te ba mati ça Sara solo. Important c'est les qui ni na kata podium et aini ezalité tandis que ndeti papa la maître Gims vient na biso Juna Jana na te pesi mbote place bon séjour na kin il faut yemba amata yembi mais to ika mataki mais alobika après que donc important c'est Sara solo likolo podium na ezaki te o amemaki un peu désordre muke l'état bazoli nga ba rattraper ba public comme bima l'état va rattraper parce que total ba direct musu ba libanda ndule beta na kati ba bimi par rapport makambo ko mona na kati o ba yaki ko satani ba moni yango te attends ta public yaki mususu ezaki mususu banda ko zela mona wenge ba beta ensemble show et début jusqu'à la fin parce que ezaki martyr eza stade et yaki te ba ya olala bana oyoka ke ta la place net logo musu epesa inga kanda na contre ba sa perte bien bande ko na biso diaspora tout za ba na potoa important c'est moi zaini yo batel ko la podium. Important c'est moi zaini ko matel ko la podium. Important c'est ça perd bande ko na biso wala na poto likolo podium important c'est moi ezaki nini. Ba remercier bino mosu na c'est bon. Côté des zones na concert mo wana parce que zaki événement organigramme ya eloko wana to programme ya nini on ezaki si même pas bande ko na biso ba journaliste na biso ba salaki programme na bango ndenge ba présenter qui squelette ya émission ya nini wana yango moni biloko yango soto zongi pe na musique fa bazong saka Zakari na nenga bien fa bazong sa pe na Zakari po Zakari nda viva bango ebi bango na nenga bien air moko na bi bien air moko po biloko ba salisi bango wana ba excuse nga ba journaliste ya minini mais ba faute ba sali pe na mo erreur makasi place wana programme et bimi hein boye pena mélange sakamade so zagi wana makasi wera linga a s'imposer ki wera na ye JB na ba recul belé na ba réserve belé Blaise Boula il s'était surtout que sur le plan champ si mingongo ne olobakiana te mingongo nazo biso to bakande bandinga n'invite papa chéri on va commentaire to ba toali que no ba vie ba koli te bakoli te bon mangwana te no ba sens que souffle anini on dirait so bazai nango bongo papa mangwana to bengi na kona na rôle na bongo papa mangwana ça mangwana oui ayemba ti lelo na note ti lelo ayemba na franco ti lelo na note parce que on sait ba travailler parce que to ça bango ba comme négligent na boulot surtout so to ki ndeko na biso ekokota no ye tam so ngana ko se comprendre ngana ko comprendre parce que ba te bele tam so éviter à qui opérer aza malade ba opérer donc c'est normal tam so mais fallait pas seconder ezaki na bandeko ba journaliste bazaki kuna fallait ba sa musala yo ebisa bandeko ke o aza malade to ko benga ta bill ayeche poids aza wenge azaki pe mona wenge aza wenge bakoko yeta bo ekokota obela eza justifiable OK bill c'est le bochata poids basa wenge nyonso wana eloko ebomi bato eza nini bazwa nyonso bamase 100 000 wana bandopesa bango wana so ndeni or que cœur pena animation ezvana epa ekokota parce que biloko tout bana obeta wana azalaki au rendez-vous maintenant loko malade eza azo céder
il y a tout félicitations à mon aki azaki toujours comment on récupérer tout calou du savoir na batu ba beti o azaki pena en forme Emile alias Manda chante ça va ba vocal wana otolobaka ke Manda chante bangaka vocal wana te alongola kango na nzembo mo ba beta na we raisa nzembo nini wena kala ukola zakasu comment kala igwin we raimbe bien na vocal na mona we rasakane na mo ba notes wani mais o etikali JB ba demi ton na ebité ba excuser nga papa chéri to linga trop so fait to lobité to kolisa boulongo te ba fait ba yemba ba fait nyosho ba yemba est-ce Masidi est-ce le autre ba te peut-être ton so avec émotion je sais pas avec émotion ou bien na lobby triple H so zongse na terra bunda est-ce ba banga so banga za suna be émotion na ba za ba professionnel ba ko bango même na stade de France awa ceux qui public na bango ya wenge wana komi déjà na niveau ba komela ki wana ba obeta ba za force lelo shi ba ko banga so micro ako banga caméra ako banga public wana bana kino na so papa chéri ya ba wenge mokonza ba wenge pareil na wera personne qui mama na ba de na te ba pesi biso tozela kite yango omona to kotisi na biso makambo fali te omona lobi na tongo fala publier nini rendez-vous et ça démarre le 19 rendez-vous le 19 septembre année tala na ba commentaire ba lobake okomona ba baloba nini wana ya ki répétition concert ebetama le 19 te wana ya gawenge ya répétition te na lobi pona nini tutanya ngo biso nyonso te papa to loba makamu nini yo kila ba commentaire papa ba commentaire te kasi commentaire de salinga pe na justifier na matoi na commentaire yango de salibe force te papa biso to améliorer musala erni to ba ebisi bino papa bo sali bo bozongisi bo to loba ko komela so na ba commentaire za poto améliorer boulot yango na toye wana petit père lana ba commentaire o ba ndaki koleka wana e ba no le défilé na ba live le problème c'est avec paye image tu éviter place to kota la image mon fils ba bisi so au côté RTNC côté Canal Plus position ezoye banate donc des autres de là qui a ma casse tu éviter Congo na biso na éviter mais voilà d'abord fait si il y a génération avec c'est indépendance les sous d'abord état d'esprit ya bakinois on a fait à kinois d'abord OK fait sonner la indépendance on a dans fait à kinois wengeza kinois pour surtout neto solo la roya code wengera na kati yo solo nga 12 yo ma yo jibea to solo la ki bango na ba kombo na bango yo tsonera yo budenga la pas chéri en plus na CP na concert na parce que Masidi na moni ba tumususu âge ba 60 ans mais génération na bango ba 60 ans ba génération na bango o ba ba âge pene élevé o ba mi koloko ba longwe ba yepena concert ba futi ba biye ba ndimi pena bala na mulongo wana papa JB doit travailler à l'impératif faut pas zonger la travailler bazui là oui ba beti ma musique à danger oui mais pour l'instant ba travailler ngana komi tout na mona vana tout na est-ce que ça qui vraiment programme penda banze moto beta tala tina chorégraphie Masi tala ba chorégraphie na beti na terre tina ba chorégraphie bande ko na biso ba vient na biso ya wenge ba déconner ba zo bonga wa kebo wa ke soko tali bien ba onyo soto yo mona wera koto jiba to tane wera jibe mo bataille koto ata donc mona ke chorégraphie mo bulu na temps ba zu pena préparation ba vana biso na showbiz ba kangi ba fungola to mon importance na ngote no moko ça les rare T19 so pe pour na remplir ce stade na makasi ezaki ba live mo ba live ba no sala na ba répétition bomé bango pe déjà au moni biso congolais tozana na moi système mon papa eza ko congolais te eza ba bengango eza ba loi tout ce qui est rare est cher fallait ba sala moi rarissimité wana fallait ba limwa moni to ba loba garder que concert wana o sala moni ba répétition na bango fallait pas ba no bimisa ngo ba live public ngo ya lisu makasi biso le téléphone comment on téléphone donc ça veut dire que ne logo trop sala mokili et sala di wow to comment simplifier ngo asilinga na concert na moni ya grave à présenter biso te sauf quand moi ba on ensemble ngamona ya nini kaka o le moni ensemble ga ba tout na ba papa chéri toujours ba yoji na ye toujours au rendez-vous a betaki pièce na ye mais o penza la rolo ba ke
musique ben instrumentaliste par contre oui bango pele bazaki au rendez-vous bango tout surtout Prince Alem Makaba donc il y a c'est voilà instrumentaliste vraiment génie bazalaki vraiment au rendez-vous Burkina Faso Titina mais chanteur en tout cas il faut bobongisa bande on a biso ba concert ndé bo ifisi ba concert ze belé bozo bonga pe boko ta studio en tout cas il faut me ko ça le fort wana to ka pe musique ba ya représenter biso na album ba ko sala na single ba ko sala musique ba ya représenter biso na VIP ba ko beta parce que na ko ba beta VIP so ki $1000 na kin il faut bobongisa parce que oyo penda na $1000 comment na ndenge ko beta ki wana so ki ngana na €1000 na nga $1000 na nga c'est difficile pour l'ongla makona ngana ya ou bien ceux qui bato ba na stade so amona ke ko kende boy ta usu ba nga ya te bien sûr comprends ba nga longa makote ba ya te parce que zaki événement mo biso to zela to bi ke non to ko yoka ba nzembo ya wenge banda penezo kende zaki événement d'ici que fait présenter biso musique mo oni ya lo kwa wake up oui kala na mémoire ba to moni wake up ata papa mbakufa mais ko folo mi do mona wana a représenter la force wana si wake up beta metikala etikala libela donné nzembo eza immortel nzembo wake up wana esila raté mais bango ba ngwa tikela sosko elo mo à vie concert à bon stade marcho mais en gros ngala bango ba ko compter na to ba pena makambo ngo père ba ko bisko ko compter na mixage on a mix ba ko changer ba ko bongisa po bima bien. Mais alors qu'il fallait biso ba to nota la bango pe na ba parler to ka pe na note zao ba professionnel la makasia ba icône pe sotorer il y a des fois que tout est mais o ba pesi biso na to yaka ate pota surtout kumisa il faut tout ça un peu critique yango to yaka poto ça critique ça c'est marché mais côté ya kokumisa ezala ngo ya kokumisa to lobi très bien mais instrumentaliste la sima ba to beta na sima kitoko ba grand professionnel Alain Makaba, Titinal Capone, Maître Ficaré, Burkina Faso, Vela Biso Kusangila, na Simaguna na moni Alimbonda. Donc Simaguna a été carré. Mais sauf bande qu'on a biso liboso, je sais pas ce qui arrive pendant la biais de émotion va tout le temps on va sur émotion parce que babilo qu'on a déjà basala sala bango moko basala moko. Il y a plein de kuta tawana. Donc obiso to banda ozela to moni ngote mais en gros courage quand on pèse bango nzamba sungi bazala ça mutu moko te courage le sens ni te il faut courage ça va vivre faut pas travailler mais il faut qu'on pèse bango il faut qu'on pèse bango ka pèse bango courage te ngana opia courage ngana yongana bite ngana pèse courage nini ngana pe yoka te loko sala bien ngana pèse courage na sens ni na bi que courage na pèse bango ba conseil musu ba robeta ba bonisa te désolé courage yebisa ba vie na yo na yebisa bango boye na pesi no courage côté ba fay mais là yo na bandeli boye na pesi bango courage place oyo te désolé pesi ko de bambodi place oyo ba la pesi mote place côté ba dégué alaki mom na ba Roger Mel ayebi Roger Mel benga pena Salvatore benga pena elle de Salvatore vraiment o ba pesa biso yango na pesa bango courage te Tom Silmia pa yebi donc place wana nga peka courage yo ni ma courage na ngai courage za ngai eza yo te papa courage nga na pesi na bi vient na biso wera JB Adolphe Blaise Boula mbala sima na concert effort tata aimé bien effort tata aimé bien Tata aime bien Blaise Boula kutu ba wala ba kontali sute ya ta identité wenge Blaise Boula kutu za kutu ko bateka ko yemba be tata aime bien siko ngana olinga tu masidi ngana na tu no mo we ngana jibe zaki excès de zèle te mtesa ibongo bongo toza bisonde na éviter confiance pe bomara ebelo muso sala ngo bien so sinon ka confiance bien sala ngango parce que bazali penon nzeba na podium te so ke tina ko bina na ebiso tina ko bina ba obunga ngo mbale je sais pas na éviter so ya la guinée mais ce qu'on m'a linga na mi poser question te disent à quoi esenga ke ba sala ba répétition et répétition servir ba yango ba tu pe o bazola na biso ba mituna répétition ba sala ki to moni résultat ya répétition te
résultat répétition te eza quand on dit ba bengi bango bo betelo na stade boyi mango bo sangani bo beti parce que loko ga pendant un mois parce que loko ya sika to monité spectacle ouais la salle de la salle on a maison mais ouais là il se de la maison mais à Sara na ayeka ba kiso na kata wenge muzika 4 bakal c'est tout et là c'est quand on a gagné et ça quoi ba yelo quoi bazuye ba utinde ba est-ce que faut répétition nini résultat répétition mon anité est-ce que faut to pesa ko follow me des raisons le bageza la mo événement to so na wenge tout ça ba raison question est-ce que faut to pesa ko follow me des événements yo lobi les événements masidi il y a des événements yo kanabi événements ça déjà comme on a surtout ensemble le podium il y a des événements. D'accord. Si, il y a podium, il y a déjà événement. Événement, il y a un sens de événement, il y a un sens qu'après 25 ans, 27 ans, il y a ensemble. Il y a un événement. Ah ouais, c'est ça événement. Tu as adopté un événement. Mais quand tu dis que non, ça va vivre en chance, non, ça va encourager, non, ça va encourager, non, ça va encourager, bah faut pas travailler. Bah choqué ouais. Tu vas choquer en fort, tu vas bangot. On a linga ouais, on a joué fort. Na linga bango, baza o bato ba kolisi sur idéologie. OK. Faut y a ça na moi ben, au téléma bien. Mon esprit, moi polo bien, mon cara bien. Vandi pena bo lobi ka pencher pour lobi était. Na jeune maintenant nazo ko zwa pena elo mo boy. Qui le jeunesse c'est ça. Qui wenge wana bon chic bon ça. Faut la chic, faut la ça. État d'esprit wana, faut ça là. Mais papa, ce qu'on a bateau ba côté ici ba esprit wana. Ba on va zangi na bango excellence. On va besoin des excellences. Ba weleli qui leadership ba on balé. Ouais rapport je vais écouter ta guiné moi. Mais qui ouais randé. Ouais moi moi agité. Trop agité na podium. Non. Et ça qui bien, ça qui propre, ça to lobby te va changer parce que voilà ma projet ça moula, il faut to loba pour changer. Et on a ce qu'on a ça bango que il faut bazongela ko travailler. Il faut l'impératif. Te bazongela ko travailler, il faut pas travailler trop. Oui ba concert. Et comme on a qui ba beta ba concert na ba même public na bango, parce que o ezaki public mélangé. Il y a bless ba ye, ya nani ba yesko moni ba mususo ba ya rapena troté. Ba yesko pembe na bino. Bobungi ba repère. Ou on a joué bana tenter à obunga anaki lelo bo bana tenter obunga. En plus ba pas ngana ole la ba pas de danse soit toi na. Oui parce que concert o ezalaki concert le plus combattu. Le plus combattu na Kinshasa, il y a eu concert il y a les 30. Mais lelo concert il y a le plus combattu bango mo ba pesi ba bango na bango raison. OK. Ko ba tu va choquer bango kala mingi te. Dans un biso, tu n'as noté pas choqué, mais tu choqué par mon calamité. C'est ça. Emile Alias, bravo. Manda chante. Instrumentaliste, c'est tout bravo. Manda chante, toujours au rendez-vous. Norolias, bravo. Dominguez, Tata, bravo. Mais où est-ce qu'il y a un merci Patrick, merci. Comme il merci na batunyo so landa biso na kati ya Congo mokili na ebité le basuka pour te clôturer le basuka te dit toza ba savante toza ba génie te toza makambo pe na muta mabete OK toza makambo poto to évoluer na biso moko na ba o ba tala biso évolution ya mwana toye na ki analyse ki lelo que toi na tanta o flatter si to flatter te to lo bande to lo ba peno milieu du village na zawana na katikati toujours wera faute na zawana jiba faute na za bravo na osele scrum mayas na musika bilo on beti ya force il a kisige wera mayas patika identité ne mo boye na wenge nzete ne mo boye zetele maso za 5 nzete telema ya yepesa bravo na ye merci Patrick bana toi wenge ba bravo na bango na pesa moto ebongo na masa na ngai gendarme français Melfond. Des gendarmes français Merlin Matangi. Merlin Matangi. Massananga le wesh le plus suspect. Jay-Z, toujours. Kenny West, la PC Mbo Théâtre. Massananga Melfond, Tequila, la PC Mbo Théâtre.
napesi mbote bongo na Hervé Bila Seda Akasia Dada Mosusu Imanya Kasia Katia Imanya napesi mbote Bon Sevilla napesi mbote Senga napesi mbote na ba tout balinganga le salambi l'esprit ou l'espiritas napesi mbote a trop remis voir moi les patrons napesi mbote bongo na Magi Kilolo Bibish Balomba Mamicho Umba to chante salambi le baoba napesi mbote trop napesa mbote na grand pote na biso jo mérite ngekumu atari wambi le grec Simba Sila jamais Mobala Pembe na kata Saint-Denis napesi mbote trop 3 fois Saint-Denis. Merci Patrick Massidi, merci à Porte de la Chapelle, pardon. Jimmy Chimanga. Jimmy Chimanga, la personne de trop Porte de la Chapelle. Merci Nabinoto. Merci na Onyo sur Naibi sur na Kongo Mukili, merci na Chris Donatella, la Donna. Merci na batu nyo surtout partout bozali Naibi que Glody Diakese, la fille en couleur. Merci na Wakasa Belgique. Merci Place aux Alliés, merci na batu tout au balande émission Oyo. Tout ça pour ça la critique na bino et ça biso bien. Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Venanga invente tomba na verse. Merci na sima caméra. Na sima caméra qui Anel Kawafosset. Merci pour l'assistance non. Merci na bino Stouanda biso tokutani mbala sima. Ciao. Bye bye.